Ah, papa, on a toujours dit au gouvernement, à chaque fois, essayez quand même de faire un effort pour ceux qui vous bandit banzela. Budget, ça la plan, même ingénieur, ça la plan, ça peut coûter autant d'argent et aussi là, dans un mois. Mais chez nous, c'est toujours Bakobandanzela pour ne pas terminer. Voir combien et ça ou je ne sais quoi. C'est partout où il y a des chantiers, mais ça les autres là-bas. Les autres aussi la tête. Les autres aussi la tête, c'est le peuple qui souffre. Donc on essaie quand même de faire un effort pour suivre les Zalaka. Trop de promesses, et donc sur le terrain on voit rien, ça nous fait très mal. Bon, les autorités, c'est comme on a toujours dit, hein. Partout on est en train de réclamer seulement que suivi les Zalaka, papa. Prendre des décisions, c'est bien. Débloquer de fonds, c'est bien. Mais il faut suivi. Hein? La confiance ne tue pas la vérification. Et je peux te donner mon argent, mais je dois te contrôler. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Il te reste combien dans les poches? Peut-être là, je peux fermer les yeux parce que bon, il est resté un petit rien, mais le travail, c'est bon. Merci beaucoup. Mais tout ça pour comprendre, il y a la Kinshasa. Pourquoi la route est là? La Kinshasa, la première fois, ça les moussala. La population a souffert. Na Kalamu, nzela ya malonga ezate. To le bi bela nzela bo. Ata mabanga ya pamba bokobwaka po bato balekaka koleka. Mpona nini GMC aza moto ya mabe na niveau. Abokele biso ne puisque mabanga. Peuple azosouffrir mpo okóma na mosala eza pasi. Pardon mpena tolemi esalele mosala oyo. Ata mabanga so goudron ekoya après. Mais mabanga permettre accessibilité à nzela. Kalamu ekomi enclavé. Boete. Nano nzela esalama boete. Bon toyebi te bon naokamwa bakoma baboki mabanga bayesi batimoli. Toyebi te so esaleli ya sika. Bandeko gouverneur, premier ministre, tozosenga vraiment botela biso no compagnie oyo. Babongisela biso nzela oyo. Banzela eza ya kokufa partout baboka le biso mabanga esaleli ya nzela. Basala ata na butu na tongo biso tokoka kotambola. Nzela eza te peuple azosouffrir. Bon, nayebi te soki tokofinga bango mpe tokoloba mpo oyo eza ya normal oyo tokokoloba. Banda baya awa batimolaki mwenza oyo banda ebandeli ti ezo na mokolo moko. Me tala sikoyo moko ye omoni eta nzela oyo ndenge ekomi bana classe ndenge baosouffrir. Baosala eloko te. Balongwe mpe soki bake kotimwa su victoire bande bandeli ti suka victoire oyo eza poumon ya ville ya Kinshasa. Yo ye kokanga veni victoire. Taki otimoli ki mwenza osali na eloko te okende kotimola susu victoire. Nzela yango oyo moko moni kende awa ti ezo tala bamama nde baosouffrir bana classe baosouffrir. Tala mabulu ndenge ezaleli. Soki eza ligablo Argentine ngobila soki eza ya nani toyebi te. En tout cas balongwa toza susa posa bango na kimwenza te. Tolembi to fatigué. Bafuta biso ba vignette bafuta biso boy contrôle technique autorisation de transport wapi nzela obango basala musala obango bayosengela babiloko wana.
eza mpasi mingi eza mpasi mingi mpona mboka na biso oyo. Donc tozomona penake makambo mosusu baosala baosunga na bao mokonzi ya mboka te, mokonzi ya mboka baosunga yo te, meme bapire bato na yo baosunga yo te. Neti mosala oyo neti place totelemi awa ndeko nanga journaliste makadame ezalaka nango mabulu ezala te, me baye babuka depuis babuka mosala yango basalaka ezalaka ya ndambu, basali ndambu batiki, basali ndambu batiki. Sikoyo tozoyeba te ekosala combien de mois ou combien d'années po toofete déjà boye yo moko ndenge ozomona na salite déjà boye toofete boye. Donc gmc yango baosala na bao mosala yango mabe tosoka kutu bazoloba eza soki ya camarade ya mokonzi, mais mokonzi soki eza camarade na yo yo moko olobaka yango ezala ata pire yo soki ayibi asali boye kombo na eza kobwaka ye place oyo esengeli neti mosala oyo tozomona baosala mosala mabe, mosala mabe. Nga naza habitant ya victoire na biso ezalaki ya salite boye te, kote oyo place na telemi ala mabulu te, mabulu ezalaka ndeko nanga journaliste soki bopenda kamera bomonaka mabulu ala na la gaz na salle de fête ezalaka kuna, mais kote oyo mabulu ezala te, bobuki partout ekomi ya kobukana. Donc tozwa na biso makambo vie na biso oyo Diangenda yebisaka biso prophétie na ya elobaka ke Kinshasa ekozala mabulu. Donc yango Kinshasa ekomi mabulu, mokonzi na biso Fachi Beton bato oyo pesi mosala balingi yo te na obeta sete na etutu, balingi yo te, suivi eza te, mosala oyo osalama te. Yango oyo totelemi awa wapi ata anshe moko eloko te, mosala oyo osalama te. Bayaka na bango ezaka pasi papa, eza pasi bawapi bango totelemi nga na yo toa deja air nini papa tosala air nini baosala mosala te papa, bazosala mosala te. Tosengi mokonzi ya mboka comité de suivi elandela soki mpe kosenga IGF landela mpo tozomona mosala te. Donc pasi mingi na motema yango moninga na ozwaka prophétie ya Diangenda papa lekisa koto oyo prophétie ya Diangenda alobaka Kinshasa eza mabulu yango mosala marché te, ça marche pas. Donc tu réclamer ka donc banda mosala suite sa malamu ya te. Donc comprendre te baosala mosala ngona maboko tanga nde baosala ba matériel tu eza bien ezati. Donc baosala mosala ngona maboko toyeba te. Donc toyeba te to banda na ndeni to suka ndeni mboka de kufa nango kala mais boyete quand même. Basala moto pompe mais to comprendre te bazo pepa loka bato ba pepa ba mbisi toyeba te. Toyeba te ba pepa nini to ma on ba pepa boyata. Moto pompe pe ezali mais boyete quand même. To senga na ba konza mboka ta biso ba peuple congolais biso mtu to fotara bango bazula biso ka solution pour ba banda kala suite malamu ezaki.